balingi téléphone makasi balingi kobala te na ntango akala téléphone ezalaka te soki bapara mikolo oyo balingi bana babimabima batambola baliesaka nano bango sikoyo na ntango na biso bapara balingaki te omona bokozala ata 12 ans soki oke omoni mobali na oyo ye olakisi para asepeli okei na yo yango wana ozomoni différent eza na bana mikolo mpo abala akokisina 30 ans 40 ans mpo ya kobala ya libala ya kala na ya lelo eza ya différence mpona nini bana basi balingi mingi kindumba mobali atuni kaka na obalo kaka yo na obalo kaka yo wana akei kaka fongole kuna soki mobali akoti kuna omoni esika wana po mobali amona ngili fala pesela ngombongo epa bino omoni siko ya lelo ekomi ya ofele apeso ka mwa 5000 okeko ofongole mobali nga shida wana na shida kaisala ka boy zoka zosa lo mabe tant kozwa libala te parce que ça moni bisika wana bapesela ka mbongo epa bino babuti na yo eja sa moni yango omoni mipendo bapesela ka ngombongo epa bino po mobali ya monango ya lelo ezaka ka ofele azotamana mutakala na nzela. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Merci de rester branché, fidèle internaute. Les retombées de la famille Mansoulot toujours le site est là. Comment si c'est le ne savez pas nulle part ailleurs, commentez, cliquez, aimez, partagez, abonnez-vous massivement. Là je dis bonjour à mon patron, le Big Boss, avec respect. Qu'on a béni mon pouce de la presse mobile, on pense aussi un grand bonjour à sa femme légitime, celle qu'on appelle maman chérie, maman sociale, mère amoutée, maman née, mère avec le soleil, celle de Ursula, de Roussel, entre mots, la noire, on laisse moi ça pour les trucs d'un, à donner la carte pour Suisse, Mokele, comme le télé. Je me mets dans le c'est très important, très capital sur les mariages. Autre béni qui parle. Autre la fille, maman, papa, pour faire sa fille, il parle à Kalana, il parle de la différence des awa. Est-ce que les vie, comportement, il m'a dit, il y a des gens qui parle. Est-ce que ça parce que on était capable de avant que mon père fasse les mots. Est-ce que ça cause les parents n'avaient pas pour les dot. Comme si on dirait l'IPAL, on dirait commerce, point d'interrogation. Le premier papa, c'est un rambon à l'IPAL, on va pas se définir. C'est totalité de l'INASIMA. À l'époque, les arabes, papa, on fait un rambon à l'IPAL. Mais le l'IPAL est comme le la commerce. Maman, papa, que moi, on a eu besoin de balayer, maman, c'est 2500, papa, 2500, c'est ce qui te le voit dans le monde à l'IPAL. Pour continuer à vivre au bassin, déveste à papa, 4 chaussures, 15 super, pèse biso moto, pèse biso écran plasma, se met les biso congélateur, se met les biso au panneau soleil, antenne parabolique, biloko, de l'ancienne chaîne musicale, on y tout ça là, est-ce que les bino moko par parents, vous freinez pas en abino, et on va facture aux enfants là, et bien que c'est la moi en prédote, parce que les prédotes en 2010, attends mon commenter, attends les solos, t'es côté, parce que je vais attendre les chètes à pas maintenant, et pendant depuis 2010, le comité 2020, 2021, pour l'année 2022, moi on a fait pas la tentative. Est-ce que les abinons les abinons ensemble, bonjour maman. Bonjour. Bonne année. Comment on a? Ma Denise. Maman Denise, tu as na commune à Kalamu. Si je n'ai pas vu le sur les mariages, tu bengi libala na lingala. Tu as vu que libala les élocos moko ya sengo, libala les élocos o 5 sarabatu, libala les élocos batu, ba beta kamaboko pour na 2 personnes. Maman, vous pouvez savoir la différence entre libala ya tango ya kala na tango na bino na libala ya génération o. Différence est wapi? Différence est za po bana mikolo yo.
Bon, balingi téléphone makasi balingi kobala te. Na ntango akala téléphone ezalaka te. Soki bapara mikolo balingi bana babima batambola baliesaka nano bango. Siko na ntango na biso bapara balingaki te omona bokozala ata 12 ans. Soki oke omoni mobali na oye olakisi para asepeli oke na yo. Yango na ozomoni différent ezana bana mikolo po bala akokisana 30 ans 40 ans po ya kobala. Donc so azana 20 ans azomibenga azamwana muke. Différent yango na ntango akala na ntango mikolo. Otango akala telefone ezalaka te. Yango na différence. Eloko nini bana rosala que ba papa na biso bala rabino na baja ba 13 ans, ba 15 ans, ba 16 ans alors que de nos jours ba jeune fille 30 ans chez les parents, 40 ans pas tata moi si 50 ans même ba sombeleke ka lipa. Eloko ni bana pena rotunda ba rotina ba papa na biso aya asala mutema moto apesa mbongo libala poko mepa nae. Bon, eloko banda ko sala ba papa kala bon akolinga te akende ko bala mwasi. Oh, basi basaleli epa mutu mususu ya kobala ezalaki te. Na ntango akala ezalaki papa soki aye abala mwasi na ye akuti mwasi azana no vierge. Wana nde asepeli na mwasi abali obongo bosali mariage bovanda na ndako na bino. Siko mikolo ezata. Ndetse eloko ni esara papa eloko ni convaincre papa na po yobala okomisa akomisa o femme légitime. Eloko ni esara rae. Eloko pena o betaka pe mutema bité moi sinanga na komisa te fona zo nete mbango na nda eloko technique ninyo yo sala pozwa ko gagner papa mobimba technique nyo si yango anati donc papa tango ye akuti okandengo za bongo mobimba tango kokende kuna alala na kimia te akoya kambango papa sibiloko abala donc ça te comprendre maman balara vierge bon netinga na bali na âge ya 15 ans na bali na âge ya 15 ans na kokisi 16 ans oboti siko mwana zana 15 ans za bébé basoko leka leçon au moins que ça différent. Voilà, merci beaucoup. Chers amis internautes, on continue. Dans le capé nazo maman à côté awa. Bobby, tout ça bien toujours sur les mariages. Oh, to bengi di bala. Maman me capé ko pesa biso a vie na étant que maman parce que sa maman a une expérience. Génération et la génération et kala Bobby différence est tellement makasi mbote maman. Mbote yaya. Komboni. Comme on a maman Bozi. Maman Dozi. Maman Bozi. Maman Bozi, voilà. Maman Bozi, tous à pied levé. Ce jeune habit soit le lot, tous bela sur libala, les mariages. Oza maman, oza une expérience makasi. N'abi koza moi c'est libala, oza na bana. Ce qui peut totalement tamsunza me paye mon histoire de deuxième génération, oza bakoko. Et puis ça biso différence nini, eza entre libala ya kala, tant on a bino, na libala ya kilelo génération na biso. Ya libala kala na ya lelo. Eza différence wana nini baba sibali mingi kindumba mobali atune kaka na obalo kaka yo na obalo kaka yo wana akeika ka fongole kuna soki mobali akoti kuna omoni esiko wana po mobali amona ngili fala pesa la ngombongo epa bino omoni siko ya lelo komi ya ofele apeso ka mwa 5000 okeko na ofongole mobali nga shida wana na shida ka isala ka boy zoka zo sa lo mabe tant kozwa libala te parce que ça moni bisika wana ba pesa la kambongo epa bino babuti na yo déjà ça moni yango omoni mependo ba pesa la kangombongo epa bino po mobali ya monango ya lelo ezaka ka ofele azotamana mutakala na nzela omoni eza bon siko na tango akali tozalaki mobali ata atuni olebala okozela yaka toke nisala boy oboy omoni mobali asayibite mobali mwasi nanga nalo ayebi ikamwata moko te mais ya lelo bazaka ka déjà 12 ans 10 ans moi déjà ça fongwami azwi mibali akomi lokolo mama mokolo omoni yango wana eza différent. Voilà, merci beaucoup maman. Est-ce que c'était cause le lobo komi ko taxer bana batami bali? Tant mususu mutalingi mwana na yo. Ah tena c'est peine fi ofona bala e. Mais le lobo koma ko senga na facture ali bala dot et koma mama sengi monta, papa pa sengi mbongo ali bala na ye. Parce que toyebi ke na tango akala. Et kala jamais ko sala makeno mbongo ali bala toyebi ke kaka papa muto senga ka mbongo ali bala ndako kabola yango na mama na mukolo mwana. Mais le lobo komi mbongo ali bala na facture, papa sengi $1500, maman sengi $2500. Bozusu tumbir sur na kata dot ko senga groupe électrogène congélateur panneau soleil o bonga o 50 machette 10 chassa sucre o dingombe metam sumo na bino aza vierge est-ce que bino ba parents boza monter que boza cause ya source ya malédiction ya bana na bino moko parce que bo kangi bo freiner yango ba facture ezo mena kata nda cause za nini
kasi yango wana pameyaya baza lokola bazoteka mwana omoni bango nde bazotulisa bana bango na bandako po mwana ata mobali omoni epa lokola biso baloba exemple ata $500 epa biso kobala mwasi $300 obala mwasi penza ya mwana muke penza ochena ndako botise bana bovane bosali libala omoni sikoyo ba mama ya awa na Kishasa wana mboko ya Kishasa na ba papa baza na lokoso alingi ali ebele en plus ebali wana eza lokola commerce azosala omoni yango wana différent eza wana différence eza wana ebongo bana bino moko yo ndo kozana olingo balisa mwana 16 ans de nos jours nakoko balisa ye soko mwana mobala ngaza malonga akobala ye parce que po nazobanga po mwana ngako akende kozwa 10 libanda ou bien bota libanda aya kotelanga bana yo kosala tactique oya lelo mama sengi papa sengi nakoko sala bongo te pa biso papa senga ka papa nde muto akosenga nga bapesa ka bilamba nzungu mafuta mungwa omoni biloko tolia ke pa biso kota mwasi papa nde aliaka mbongo esili bongo pona ba parents o basenga papa sengi 2500 mama 2500 ko lobani pona ba wana eza lokoso batika lika mwana eza mabe bazotulisa bana na bandako na bango omoni bana bazotula akomi mwana kindumba libanda ko bote bibota bota ko boka bana na wese omoni eloko amulonge kozala te eko boti mwana ke mwana na boti mwana akele liboso yepe ababa le nga pena sa nini nalia siko yozolingo ko lia ebele mwana wana kozwa libala parce que mobile akobanga ke bazotenga mbongo ebele. Voilà, on continue chers amis internautes toujours les journalistes sur le mariage de Bongi Libala. Nous te promettons qu'il faut que la vie à moko na moko pour faire comprendre pourquoi Libala lone kala et la différence na kasi pourquoi ba jeune ya lelo bazo ba arrêter le corps ba mal sur tanga kabanda ko ba 13 ans 14 ans 16 ans mais le commis moi si avant les 30 ans chez les parents 50 ans qui est d'accord à boya comme oh vous bien alors on va faire à quartier ba ikia mais avec maman m'a reposé la question à remettre un peu pour expliquer Pino l'internet pour comprendre que non différence ni entre les balles et les galas de partout dans le monde bala na français de mariage yo za maman mo c'est la bonne expérience na classe très maman ko za na yo donc on peut faire des différences libala liboso ndenge biso tozali kobala eza symbole moko boye ifo kolinga bato mibale babala na po basala yango ezalaki bien ele bali kobalela mwana mbongo wana kopesa mbongo ya koleka te so mbongo nana libala eza symbole eza bolinga entre bato mibale bakende kosala vi na bango me lelo libala ekomi lokola mbongo moko boye yo moboti ya baba kobalela mwana facture okopesa ya koleka nde voiture osenga baba ngombe osenga baba moto kala ezalaki ndenge wana te base koya kobala biso ntango mosusu ngai naza na ndeko na ngai mbongo bakopesa mpo na ngai ekoki kokende kopesa leki na ngai mobali po akende kobala esika melelo eza ndenge wana te ele mwana mobali aza koya kobala lelo aza na mosala moko bazofuta ye en franc mais ye aza lelo na ndako aza kofuta en dollar bakofuta ye 150 francs 150 francs congolais ye aza kofuta ndako ya ba $70 bakotika ti ya bana koya kokalkule ba $1500 wana ya ba facture azwa nani okolobaka nani place ya kosala mariage salle de fête asomba masanga aya kokanisa bamoto banini alatisa mwasi omoni ke eza kopermettre bango mosala aza kosala bongo eza moke mais bisika eloko alingi asala bongo eza ebele ndako ya kofutela ebele kobala ebele omoni eza mais biso na kala ezalaki mwa mbongo moke ta mosusu makasi bosangani ale mwa mbongo moke ale mwana ake na libala eza lokola symbole moko boye bana mibale mais lelo ekomi soki balingi balelo mwana facture bozwi entre fani ya papa na mama ale bobali kotia bokomokanisa makambo na bino ndenge bobalisaki mwana nani bozali kotangisa mwana na bino baminervale me wana batiaka na libala te wana eza nini
nini ke bino bapara bokomi kosala yango mais yango nde bokende kopesa bokomi kokalkule nyonso mwana nga natangisaka ye boye batransport mani wana yango eza kopermettre moyen mwana mobali okomona akoli akobala te po eleki misala bazosala misala ebele mais mbongo moke ekopermettre bango babala te mpe biso baboti tokomi ere bakomettre facture okomi kobetela mwana ya bato facture makasi moto na kati bavoiture na kati babiloko nyonso na kati okomi kokanisa batransport nyonso azaye kotanga soki na ye seno nyonso na kati ya facture alors moyen bango babala sikoyo ekomi mpasi. Voilà maman, kokoyebisa biso technique nini oyo osalaka pour que opose papa aya kobala yo rapidement okokopesa na génération na biso pour que bango mpe balaka ano lokola yo te tozali kopesa nani te ezalaki kaka bolingo obalani d'abord eza bolingo ere bolingani mpe okomona nzambe akopermete mpo bobala mpe epa na biso bango mpe bayebaki ke baza na bana ya mibale moi mpe balekiselanga nzela eza te ezalaki entre bino mibale bokoyokana yango wana bokoya mpo boya kosala ezaka mpo na force te eza mpo na bolingo tobalana ere mpe baboti ya mobali baza kobala baboti mpe ya mwasi bozala mpe na motema ke biso mpe toza na bana na biso bokende mpe kobala po bolingo me lelo bolingo eza na tokomi kobalisa mpo soki na ndenge nini nayebi mosusu balobi keno eza parce que bafille balingi kosexpose trop et puis balingi mibali bakomi kodige basala fo azala vierge pas pesela ye dot yango eza ligne de raison esalekana babala te ezala bacoutrement bien abebisi virginité na ye avant mariage mais ata ntango ya kala bamosusu bazali koya kobala aza vierge mais à partir de bolingo ndenge bokoyokana merci beaucoup maman elongi kopesa message mpona bato tu oyo batakisaka bana bango na moment edot et puis bajeune fille ya lelo pour que bakota na kati ya likambo yango bazoluka ya bana eloko ya liboso bana baselisana te na kati ya bango mpe baboti na biso bango bayeba te libala eza bana po baba eza koteka mwana te koteka bana te eza bolingo mwana un jour akotika baboti ezala mwana mwasi akotika baboti na ye mpo akende kobala mwana mobali akotika bandeko na ye mpo aya kobala donc il faut prendre place wana tozoteka bana te tozosala bala voilà, chers amis internautes, on continue. Vous savez que notre site est à Moroche et à Moko. Congo Suisse Bobimbo, qui est un plateau indien, il est par ailleurs. Tout comme les rabbins, ben news est bien, mais te promettre à te réaliser. C'est un bâtiment, mais te tout à partout. Nengo le lengue moko le sujet est bien. Pour sur le mariage, te bien ngala, libala. Bon, moi on a validé, on a sauvé si ma vie n'a pas et à peine à maman, à me peut expliquer biso parce que maman peut avoir une expérience. Bon, on a moi maman keno azamo se libala atmeka pena nkota de service la musa conscience ya bato quand ça veut dire là ça me tombe maman et bon esa tembote na bafini swazé la ndao bonjour maman na papa oui nous va komola na ngai ndenge zabo na niveau ya libala oza la respect soko na respect ko fana na libala terme na la patience la patience ozala motema ya kokita mingi eloko kuko balandala aza problème ya ntango moto azwi ozomoni mpe okoma na litape ya libongo yango wana mikolo ya lelo bana sikoyo yango bazoala te komite yango eza makasiduku presse mpona ye abalakinga mpena wenti nzoka bongo te eza bongo mingi moto na mokolo na ye na chance mais balobi bino bapapa bokomi kotaxe bana bato mibali na facture omona ntango kala ezalaka papa kaka nde moto asalaka mbongo ya libala mais lelo toyebi te soki culture wana ekuta wati ke mama asengi mbongo ya libala papa asengi mbongo ya libala soki osengi mama asengi 2500 papa 2500 aletan bakosenga sur veste ya papa vous obligé pesa 2 vestes 2 chaussures alors que tant que salaire ya mwana mobali wana elota mosu 50 000 francs 100 000 francs est ce que bino moko koza cause ya baretard ya bana bino moko te bafandaka ba 30 ba 40 na bandako bino tokosepela biloko wana te eza na kosa bana ake kosala libota na mobali sengele biso te baparent ndenge kosala libota na bapapa wana mingi kote ya libala eza nongo sedepaka eza biso nyonso te
eloko mpe ezoboma libala soki emata mpona problème ndenge vi biloko ekoma chere trop yango bite ekoma makambo ya libala ekoma chere ntango biloko ezalaki vi ezalaki moins chere ndenge mpe ezalaki libala te ya donc yo oza d'accord na culture oyo ekomaka mpasi na kamara mpasi jamais eza te ekomi mingi toyebi bato balekaka kolia mingi na libala na papa biso bamama toliaka na biso mingi ezalaka mingi po mwana soki abali bino bapara bomanda toliaka mbongo libala esilaka te epa esila liwa voilà solution oyo kopesa na bajeune fille ya lelo bamama ya lelo basi ya lelo oyo bazoka envisage un jour bakoma lokola yo avant na ndako ya libala po babenga ye madame universitaire conseil oyo kopesa bango solution nini technique oyo kopesa bango oyo osalaka na ntango akala po papa abala yo eza nini technique kaka fo kaka bokosi oza na bokosi okoya bana okolemba te poko kopesa bana bakosei wana Voilà, chers amis internautes de Congo 6, nous continuons toujours aux autres bateaux, il y a bateau qui ça sur mariage. Donc, comment de bateau na bango par rapport à Libala, il y a quand même le différence entre les lobby, c'est parce que dans un motos qui a politesse, parce que dans un trop mal bouche, on sait que dans un balaté. Et puis d'autres, ils ont les cas tellement marqués, c'est parents, bah comme ici les balles pour la commerce. Mais na ceux les binos jeunes mariés, na plus que na ceux que cameraman na a reçu les gars pas de nos profils, c'est notre argent. tuyambio na émission na biso na Congo sur le mariage na lingala ndenge bana ebisa biso na pourquoi bana lelo bazobala difficilement par rapport à maman na biso ya bana biso ya kabanda kobana ba 13 ans 14 ans 12 ans. Apparemment je nazomi monisa na jeune na libala na jeune kobana nini c'est trop jeune. La jeunesse, c'est aussi avant tout, avant pardon, amour, oui, les armes ne pas les ça, mais l'amour beaucoup de nos balles. Ce que dit, les lots na bâton du collègue, et ça va être et la fois le on a dit c'est des points moyens, na c'est pas économie à à chaque période on a comme des car par exemple si on la fille d'honneur, tellement, mais bazobala te pour la vie. On va expliquer puisque là-bas les belés le choc qui na to zappe bon ça tout ça là tout ça pour bateau tout ça investissement ça investigation. Choc le long habitat c'est bien na ba commune pour investir sur ma balibala. La plupart ma bala belé les zo mala. Ba oui mais puisque ba on pour na bon ça qui les rose, les ça donc si la le bonheur les a quand les a ça film quand on se marie c'est pour la vie donc au monde par exemple au Japon tout les canaux nous on l'a dit alors comment attendre sous aux en maquillage on l'a lumière là pour comprendre que est-ce que moi si le plan forme mais si le pas intérieur les gens ma cam sous c'est ngaki au fur et à mesure monde to là la nzamba la muki a renouveler bonté mais ce qu'on a libéré la plupart des rapports tout la muki mon partenaire moi c'est comme si on a dit des choses on est sans makana art on étale ça on les ana faut à la base et on ça la voilà
temps au yakala so na dina temps au yakala tango bana ba 13 pourtant les aki bon ta 6 au moins ça D4 ta susi ana 4e de humanité sur musala ba musala ana facilité ya ba pe na musala ba tomber musala ni kadi lo so mona mutfa ki tina ba université ko ba peso mo na fo université so tani mo na 14 ans ba donc il y a scandale. Mais ouais, moi quand même je dois reconnaître les autres qui sont à 18 ans, à majeur, mais mes parents me sont dit que non, je suis même pas moi c'est en retard là. Mais les gars aboti mon aïe, attendez c'est académie universitaire pardon, à fouiller les mineurs, les besoins si à comme ça là, il faut attaquer mon bébé papa c'est maman c'est là. Éviter aux pour sur un peu aux attentes. Je ne pense pas, moi personnellement. Papa na le tout maman na le na na ça papa comme ta senga maman maman oh ba li ba les aka parti ya maman na parti ya papa ezalaka kaka pour nous que ça va li ba le tout puisque moi na utaka na kena kata parti ba li toujours la parti donc on dit que so kutena bato tina penza libala po libala ya chaque jour par exemple nakobana ndako ya bato omona nokwa ya bana na kani tokobana ndako mama ya madame abeli tokobana ndako esengi intervention moko puisque to tobanaka famille ya mwasi akomakofa ya mobali tokomi ya mwasi mais libala mbongo libala esilaka te yango bamikolo bayebisa ngai mbongo libala esilaka te po chaque jour obanaka mbongo libala kazu likambo ekoyi kuno ke so okopesa eyaka na kati so bakena baforme ya mponi batangi posiko bato batangi seke babala bokomike yo siko toimagine mpo bato mosusu baza chance wana te bazala baboti to ya motana siko so atangi seke tobala ete so tobale na moko moke lamour to libala eza baparent na biso fo batakisa biso mpona un frère batakisa biso banzela olobi bango baza te mpo libala c'est pour la vie eza teke obali motu po yo oza fonde balaka na intérieur po anike teke basi mosusu tele akitoko mibala ebele motala motu so ya bala ndenge nini po banda sotali mais intérieurement voilà na vie l'esprit dans la kati ya nzoto donc intérieur non faisant malade ça va qualité pour extérieur c'est biso le commune kusaka yo madame akompoka peut baler elle a distingué dans le sens que on a tozaki bato pe tozaki ba jeune to polinde za mtu sa dinaka sala kabu qu'est-ce qui a fait que nalo baka ki yina obala donc quelque part les acquis distinction au lieu par rapport à la fille entre autres les acquis na ko premier nous sauter dans le respect les acquis honnêteté voilà et les sous azaki libale ya kanelo ko moza na kati ya ko mta décider avec yo na bana les acquis poza kitoko les acquis poza mabe te ezakaka po amoni eloko moko boyo ya donc eloko na ngolo conseil moko pesa na bango bakoko bakatisa bapesa bana na bango na dot epe oyo bapesaka bana bango conseil yashuma bana libala to bajeune fille aye conseil moko pesa bango te bango po batemba fele po balobaka wana bazwango facilement ndenge po bamakala bazwaka obi facilement tona ngo lelo balinga mosu ba conseil franchement ngai aza na eloko ana biloko baboti na mama ya papa na ya mama omoni bamama na kala bakola bien bazala bien omona moto abali na 13 ans mais aketi na 90 ans bazalaki na kobali yango mais lelo mona ozwi motu na 35 ans mais beaucoup na 50 ans bokabwana donc obi ke bamama wana basimilaka pour bien mpe baboti na bango bayebaki ke mwasi azalaka lelo mwasi ya mosala parité c'est dans l'esprit mais makambo nde nzambe asala mwasi akoapesa nzambe ngai na mokota se bana basi 10 20 mbala moko
entre l'homme et la femme, il y a une différence aux acquis. L'homme restera l'homme et la femme restera la femme. C'est-à-dire qu'il faut tous en avoir carrément au dépôt quand on s'en est déjà parti à l'homme, déjà parti à l'homme. Malheureusement, la temps où nous sommes là, pas si belle conseil. Mais sur les signes, là, le papa va le faire à la puisque nous avons pas eu la côté de carrément. Donc, moi, je ne suis pas dit. Si on a bien fait ça conseil, c'est-à-dire que tu as des parents. Tu as des parents. Les parents, ils ont pas motivé. Les parents, ils ont pas motivé. Si vous avez l'église, l'église est là-bas. Si vous avez on va faire ça, moi j'ai soutiré quelque chose dans la demande sur le côté. Papa, toujours dans mon kilo, c'est-à-dire papa n'y a son coup, quand il se bon, papa n'y sera papa, maman n'y sera papa. Le roi de ça, il a dit que on se marie pas pour la mascara, pour la plante, pour la dénarrée. On se marie, on a vu, on a vu, on a vu. On a vu, on a vu, on a vu. Kaba yaya to kaba to ba fika mais oya bien to ka n'importe qui parce que to yi batika ngomba to futi ngomba to tena na kiate oyo na koyoka yeno ngamba te balobaka il faut que je comme trop et affecter ka ko to ka quelque chose qui doit quelque chose inverse moi yoka ah balinga kabo ne pona to après éducation pour ka ko tu moi yaka 18h, yaka 20h. Ce qu'on ligne, nous tenons dans nos grands murs pour apprendre les choses. Tellement de n'a pas la base. Ce qui beaucoup de temps, nous là. Vous avez reçu la arme, au téléphone. So, croyez-vous que vous êtes sérieux? Pas au limao. N'a pas fanti, on ne va pas. Donc, pas sérieux. D'un temps, le gars, on a pas c'est ma père, je suis pas bien ici, papa, pas chéri, mon bon, je suis pas plus, mais si on dit que tout maintenant c'est un qui a dans sa vie. Mais à part Wana, mais ça, ma discours, tu vas comment signer là-bas pour vivre au Kenya comme elle est là. Moutouma, vous avez ah, Karal, pas Karal, pas comment on a un caca. Eh, là, vous êtes au ça le conjoint. Ok, bah, tout ça peut conjoint. Bayara, tu vas d'appeler ma bala. Bon, pour moi. Bien qu'il n'a pas de choses. L'amour propre, les amis, ils va la tête. C'est là, tu vas la bourse. Tu vas la peine à ma balle. C'est qui est très important. Voilà la propre, voilà la mission qui est pour ça. Mais, pour important, déjà, l'institution il faut merci beaucoup, fidèle internaute. Bienvenue aux auditeurs pour l'analyse. Depuis jusqu'à la fin, le sujet de l'émission est le haut qui vient sur les mariages. On a une là de Bengi Libala. Depuis que Libala, c'est le moment où il a changé le bonheur. Moi, si je ne suis pas un jour, à Tikababot, pour arranger l'homme qui dirait cette achète sa femme pour comme comment est-ce que ma maman peut pas ici par rapport à ce chèque ce qui est impolitesse si maman change ce qui va parents à cette étude universitaire on a laissé on a beaucoup de malades sont médicaux tout ça et le mois on a comme une moto que nous belle moi on a 500 des bazoloba maman il bat les commerces maman il bat les boutiques il bat les smons il bat là et si la raté le taxé moi on a $5,000 $10,000 $15,000 au sein on va payer ça on va payer ça jeep on va payer ça vélo basi melo congélateur basi melo emplacement ya pousa suka basi melo chaîne musicale basi melo wape 150 super donc si mobali ya mwana wana aza simple de brouillard donc si mbonga ndaka futa ngo tam 50,000 francs mais bino bo taxi na libale fait tam ba $100,000 aoyibela ngo wa to me kampe ko c'est très bien moi me kampe ko singa biso bana bino lolenge moko ba maka bwanda ko bala ba 12 ba 13 to lingi pe ezala pe ndenge moko na biso na génération ezala idée ezala pareil ezala te que nos 30 à 50 mois na pona et ça la rappelle pas si position ezé bana pe ba suite me kampe ko garder banzoto na biso moi si je trouve à pandra on va les ma communauté moi ça bonne le sang c'est de mi battre
mwasi abongi na honneur ndenge ndeko mama moko alobaka bi mobali esi abute yo trop asali toke kosala aomona seloko kobaela yo te mais soki ozali dur na mobali na yo opesi baprincipe na yo soki olingi boye ngai mpo balanga fu boye ava boye fosala boye omona kena okobala epui nzambe akosika bandeko mpo bayaka yaka tovanda nzambe asunga bino poke mpe bino mpe tobala bamama bopesa biso bana bino bakonse pour que toatteindre objectif na biso pour que tosala mpe oyo bino bosalaki esengo bosala baparent na bino biso mpe toyokisa biso soni toyokisa bino soni te mais tokoma mpe lokola bino toza exemple à suivre. En tout cas, merci beaucoup. Comme il a su que je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Là, je vois avoir mon cordon qui donc les gros bisous de celle qui n'a pas la vidéo à l'élo. Elle tellement trop mon patron sans oublier maître jeune complet. Sa femme légitime. Mais maman Micheline, non mais maman Théo, maman elle est tellement trop. Rappelez-vous toujours que faut s'abonner, commenter, cliquer et partager. Le moment d'engagé affiché, c'est le plus de 143 90 490 57 13. Moi, on a plaisir à voir la page sur Facebook avec la Ursi pour les amoureux de Ursula Sale. Dans les vidéos tellement trop et prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai nalingi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.